namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle bolingo na yo na motema ekoti nzoto makila pe mikuwa nalingi kozela pembeni na yo po mosika na yo ezali delufa nalukaki bolingo na mokili mibali basusu bakosikosika bamemaki na mosika na yo nasengi pardon mokanda yo komelanga ekomelinga ekitisi motema na ngaye mokanda elobi boyaka nyonso ekoki yozozunga Jésus fidèle bolingo ya motema nanga papa utayo kende Yesu mibali bakonyotelanga mitambo olobaki yo kozonga shilo nasalisa kozela maloba na yo motema nanga ezoki ye Jésus fidèle. Oh, Mélanie. Y'a les nyoko. Ouais, réagis. Nani? Réagis. Ba A, ba B, ba C, ils ont l'alphabet. Bon, J. Yo, mais la sous J, J peut s'appeler l'alphabet. C'est Ngoulouté. Ngoulouté. Ngoula, maman. Abala. Pas de souci, merci. Abala. Ndouta moko c'est pas moi si wana ozo idée. On est carte d'Afrique. Après le champion. Okoka donner biso okoka nankele. Ngala ebiso na mboko avolinga mwasi tuna nga avolinga bela kasi moi si wana. Yambila yango na tuna. Yango na mituna nyoso. Yebi na ya bakoko. Na ya bana mike. Oyi maloso. Mama ba bibi. Maman la na salité moko. Hein? Oh bon la souris. C'est normal parce que on Maman wana zana makwanza. Azana na na biso papa. Tout changer sujet. Tout changer. Ngala ebina ba bibali ngala expliquer moment mbalo. Tala. Sunu sa bon zani. Parce que Kenya no zani. Ozo malédiction, on est longué kuba ka ko nyama lora hippopotame lora mo. Papa na profiter na moi cité. Tika na kimia. Yo ko tu na bio linga o linga te tiko me. Yo bo siko ina ona. Yo mo ngala linga yo. Siko fina ka polo linga la nyela mo. Ngala le fina yo. Bo tu na bi ke no bo. Na tiko kenga na basi na kikosi to na tiko kema tiko yo linga yo linga. Bonga ko linga. Ah ka tika sala bakamuna na sala. Ça veut dire yo o kengela no ba tuni o kengela no ba tubongo yo o bota te na vie o bala te po et kozongi lokaka un jour. Oh mutu. Les mono o kengela ba te sunganga. Mini sungo zongani. Na dépasser raté mais na dépasser la ngate de olingi moi tu peux on dépasser mais na dépasser la ngate ya o fait le courage na ngate quel hôtel mon simbité au côté Jimmy olingo ba mangana tunio olingo ba mangai olingo ba mangana wana ora mpongo yo tellement na tout fait tata na yo pesa mal éduqué papa na yo asali nini ebani ndeni yo tana kona ebani ndeni ba tu simba mo ba tunazo tote simba ebani ndeni yo ya ko tana kolwa mwana bato oh ya tala kalo kona ma jimende mwana nja ayi soma kamata oh ya sala au tonight tinne mo fali bo so kwakula atala kanga ba photo azaba mesure ayi bisa de les mesures ni yo ya mwana pana ma
Wana ya tosola ngaki na kimutu mabe na ebise na koseli ya sala na koseli oya koya kotala lishi oya ayo sala bakaya yo poso kibu tala yango pla lokola plateau moko boye batiaka mikate epola tala elongi yango makasi lokola likofi ya misili ovandi yango solola na ndoki ya mono ngo makambo nayebisaka omoni yoka mosusu omoni osolo tunanga kimi nde mama oloba naza nzela te ndoi yo nanga ndozo oleki nga na monene oleki nga na molai oleki nga na pembe likolo nango oza mwasi ya libala toyata yo moko outi ndako na yo otamboli mino ndoi te yaya siko zelaka bana oyo baobenga baujana nde baolapa na bachele na badanseuse différence eza te mando tuna nini natuni onini oyebi so ozalaki moto mosusu libako otengana na beti yango libako eza otengana libako eza te chance kaka oza motu na nga omoni ya mongwe na sina vandi boetina bi te nesi réservé donc maman napesi na otuna naya mama natuna no mokie moto alesaka Adam soki pomo boyebi kombo nango te ti lelo azalaka na te nini bon nga nayebi te nayebi ka Adam na Eve nde bazala na bilamba te oyo nayebi me sikoyo loko oyebi te omoni avant nde oza obebisa ta mosusu bainspiration na nga obebisa ta mosusu attitude nga nazalaki nango mopozala bareserve mama baangelu kutu bauta lola baya bakanga mama na se mpo bakutanaka na bamipende bakutanaka na bapoitrine baangelu bazonga te so nga mobali nanga namonaki loko angelu po mona mipende na nga po mona ngo po mona tolo na nga nzambe apianga bible kutu elobi na biso bible yango mo elobi na biso balobi yo après les pluies ve les beaux temps oyo lingi beau temps mobali nanga mona eza owapi ake mona na lola to na cimetière tika ye a désexprimer babota na ye tikamni et puis toke non midi 14 était gauche droite te na toke pe à la courte angle te nga mbali nanga zonga na couvent te azonga na couvent te et puis naza bajaka basi o te ndomona nga boye na pele na articulence na nga complète na mulai na tolo na mipende na eloko ya nzoto kongana eza bongana na pe na boye concurrence na baujana tembe na tembe soki ake nanga sexuel toke sexuel bongo ebi mobali nde eza bofai na mobali na ndako ya yo lati boye wana ide otonga nini ndoye nalandi yo bien nde mozoloba mipende na yo okomisalinga mipende na yo poitrine na yo osimbaki ti esimba yango eza ezaka mpona mobali obi bien eza mpona mobali nao mais eza na nzela otambola boye te yaya mando omoni na bambasima obenganga te mpo bisaka mambo esu nabengi yo te omoni na mokili epesa biso tor botikaki camarade na yo otiki donc semeki na yo otiki ndeko na obongo poko ya omoninga nabengi yo obinga moto ayebisenga makambo nono na Clarisse Tusamba ayebisenga alobi tina bazalaki na nièce na ye la mama abi tina namoni donc camarade ya mobali na yo parce que jour mosusu tofanda na yo oyeba ye te ntina ya biso Clarisse Tusamba soyebisa Clarisse bongo so via mobali nanga noluke moto obeta lisolo Tusamba aza mwasi libala ya kasi lokosa mwasi libala agarde bande na libala imandoino moni ocomprendre nga te yaya moni likolo olati kitoko napekisi yo te mwa mama likambo nini nango za problème nanga do bovandeli nga dayaka notongi nga to nini mais wi okende ngo ndi otongi nga oyima motu te yaya songo so otonganga mpa bato kotonganga te
nalata boye soko tongo na tongo na bato mais tongo na bengi mais elaki seke na otongi ngai po elaki ozo insiste po aninga na bona nga c'est de vie de moi laisse-moi de ma vie de moi tika ngai na vie na nga mama toyaki na papa na mon amour na ndako na gesho tant toye tosololi na yo na moi ozo changer te nga mona kutani na yo kozela nga na boye te na oya te omona boye kozela nga te na oya te mpe moso continue boye lobo mona tongo gesho na mojani nga na oye biso yaya bomba alinga boye makasi alokwa mamelu bamamelu mpe yamona kuva batenda motanto otambwa na couple ezopesa makasi nga siko te mbasi moko tobebana te so olingi obenga opesanga conseil yebisanga ke ndoyi namoni palo kuna na hotel noke bunda me koyebisanga te kende naza bo lata robe olata soki nini te wana yanga te cope nanga te cope nanga te yaya tosali ndeni obebisinga dania amanje soki njabe yango nini soki deja odesavantenga deja apetiyaya naotenanga te nga yake nanga pardon wani te wana tema te nasepe nanga mamoma molobi na nga nasepe nango te azaka nanga hypocrite te nasepe neloko olobi na nga te yango wana oloba moninga mpo oyebaka ndeza bakor mo boye articulance po ezala ata boye mobali ntongo aza boye aza na yo boye ongolatanga mamelo na ndenge na ndeni mbuta bibi lungu savo donc mono kukura tutayimbila donc bikunga mimosi mia mbote beta kutusongela vana donc mpila ukinanga donc voyansi kidi kina mkunga una vana choriste choriste ngina donc mono yayansi ka chorale ntuka keti mu 1900 kombe ina yuanga keti 1962 yayansi ka chorale abika chorale ndeyo za relève kyabaka relève ko yimbila nga itibwa kasi sala songa mumpi mwa chorale muza samuga nani profondeur kunga ina kukine ntiko donc wante nkunga tu yansi kidi yimbila betu babole bosi tu yansi ka kina okay wankunga mbidia mpasi ya lumwene nengaluze izo banani balukudidi ritme mkwenda deja ina apa ningi ebandeli nanu mpe yange mebanda ya nkunga ngo oboye kotsa bana banda kuto mutu plata fanda ala na nkunga kasako ke wa toma sosa antu ke beza lwa kina ba nkunga concert bandile yo kasimo bandile yo bandile on tete edia mpasi ya lumwene bona kanyeko edia pasi diaru vingila yansikila mbidia mpasi ya lumwene bona mbidia mpasi ya lumwene nekaluze vingila tsongira ya ukaya gande muntu tukanga yimba kasime bika yimba ngemo site wa utsi mbidia mpasi ya lumwene nengaluze izwe banani balukudidi zozo mbanduza ntoto wa usuka sezisuka ngunda ngaluze ekwe ebatata eba mama ngunda ngaluze ekwe ebatoko ezindumba monizo wake ngita yimbila ngefa titelema mbega nsikama kiluma kati kutelema ngene fonge songa ba telema na pani nga kutelema ya biso bien ngere mona betu ke va directement na harmonie monwe yayi zambinge mosingeza sarakinge saramona mema tambuke kumila munu mukeza bave mulongo kabila mumena tabajalumeke mebota pakata obonyo sobo sangana s'il te plaît si obika bobo sangana bokwisa meke tellement moke na top yondi na bota vie wo eme bota pakata ngerewa donc kunga faut kuzana moi vivacité papa kibaki kadi ku position imosi kibaki sinkuti donc kunga kwewu yansikidi bula kunga kaka mumpi mubula kunga kaka mono donc ava wa dang musuko ava donc fait faki kaka donc ya bula mu rythme faki kadi yimbila ubene kulenda kukina ko donc abula ka mu faki nge kukina mwa dana beto tukina ko ngazaidi bundu ya beto vo kini ka vo waka malongi taluta vo waka kale
yimba parce que moi vision na mon hein vision me kuma pena kuma na kisasa mu organiser ndule na ngape mu approfondir yo mu kota tina ba Nigeria ba nani tu makambo nyos tu ngidia bakuma keti aigle yo yiwanga keti aigle nani aigle walanda aigle aigle ya kisasa kuna fa mbula ndani bifikiri mpangi kiwele beba kukinsasa kubebangi ambe kukadia muntu ko sia wele beba pamba donc kinadia mu confiance yenge kwa papa faut kupesa mu confiance papa wele kan yula kantete na tola kusala kima mwana yayo banga kandi makamburo mekwisa kina mekwisa sepelisa niturora bampangyo mukerekentu ya bantu wo ya munu nitu mebumbila njentu na munwe mama Sylvie Mutabu ya yandive ngeme pesa mumbote munu mebaka parende yo mekuma diaka mukina nange parende ona mizika oke munu buya veo parende ngeme sasa mu makangu wana de jamais parende tambusa mune paya bantu Yakuma kukini samuna contretemps. Wa bika mindondo. Bika mindondo. Mukusa kukina bika mumusepela. Mama na bana bika mumusepela. Mamande bika mumusepela. Mukusa kukina bika mumusepela. Twenda vo. Bikiti sikatyo luka vo mpe bikiti bitolo kele vo. Petit. Qu'est-ce que ça ndule? Hein? Yeme kumanga. Sina. Yo koma ko mimona yo sana. Yo koma ko mimona sana. Pour le yo kele kam. Yo kele kam. Na ko ufana te. So ko mona kina. Sina. Kama na yo? Nani? Soy bazo lo baka bio kana no. OK. Soko mona ki okokina na libala te. Il fallait pas on di malibala. Nzambi na ngai fa. On dimi libala l'équipe kitoko. Vraiment. Famille bazui mbongo batu nyonso ba sepeli libala eleki malamu. Soko pona yo moko pona valeur na yo moko na libala na olingi yango te. Et comme le sujet moko boye batu ba soki basala nini pona na venir ya batu. Ndeza yo. C'est ma belle osali bala mozani. Pour balambela ye mama. Pour la lambela ke fufu batandela ke mbetu. Siko lo ni mabe mwana osala libala ngo. Ona nga matanga baba. Soni sana yo Amani Robert. C'est la solité yo. Amani Robert ezani. Tina na ngayo yo muto nanzaki na kokotela ka ye. Na lembi na kolemba na likambo nini tala mobile na ye tango ayaki awo. Rosa robi mama na pisa tina mbongo. Oringi nini? Na pisa ka yo mbongo poso mbakabilamba. Mobala kamati mobomba mbongo ka $500 robiti na jua pesa mama. Pesa mama. Mbongo wane mona na. Yalo baki bongo. Yalo baki pesa mama. Yalo baki bongo wana dina jua asoma bilamba. Yalo baki pesa mama. Asomba bilamba. Asomba ngo. Ya jimbongo wana. Akeyo be ko somba ba jipet. Ba kupu na yo. Mama ni mabe na mibaye mususu bazaka ndenge nini apisi yo mbongo taka sadoro bangene ngaka mwasana taboite. Njoka yo moko zaki na steel na yo ya kurataka. Kasi soka mobala yesi ka korobani mama ni nambaro yo kwa ngai na ina pamoja na yao bungula na ano isale yo sika kwa mobala harupi na yo nanga nyama na sakiko kula zeli mama mwana moko vraiment ntambi yo ko jwa mo pende wana lo kwa njoko mko wana ya yango samedi leki niko avalungoli akene na ndaka libala na yao alati luka mukuse jiba mukuse amatira moto zile kabisa na barabara wa vitesse ye tira kangi moto boy na simanyoso boy dreso ilamba na ifunga be boy batu kuna na nzira ya tulia bate ezaka be oyite yango ya lotaki si manyoso Moba pila kuma lata boy batira kuma boy yo yo sandenge mako na bato bongwana ozala bitela binesa pena omoni beau frère lose na ngai nde na vandi awa boye leo atapika oyo atapika njole pala za los ngai mwasa koko matela kata muke et puis mbongo tolopesa mwasa na
bilamba soma biloko ya ndambo ndambo. Mais maman, eza na sens te. Mobali tanga asali ebongo alingi mwasi na yeye. Alata malamu. Lokola basi nyonso. Ndio ndio libanda mpe ya mikuse. Peko oza mwasi na décorer. Yo biso. Wana mota kama kwa libanda bato etina. Pole pole. Biso tokoka mibongo. Bango bakoti biso bango bakolisi biso bongo. Yo la 20 ans. Vous avez que vous écoutez bien na OK c'est maison mais yo la vous avez 20 ans. Mais parce que vous la samba tout est bien na conseil la maison mais. Ngana boya combien de fois nataka pande yo. Otaka bien ba para taka bloka mikuse mais nataka pande. Mais lelo komi na bloka mikuse na ndaka libala ndenge nini? Juu ya nini? Bajolo bana yo mato yelikaka moto te. Yo kasi kandenge mikolo bavani mpona koloba na yo likambo moko. Pourquoi ngai na mona kate mona na alati boye esa eloko te kasi mobali tanga boy mobala boy mobala apisaka mobeko na ye mibali nyonso bakokana kaka la bakula la samba kuna na porte la samba mobali azana mobeko na ye soka alobi boye mpe otosi te moye boyoka na bino ya te mama awa toza kobona libela balinga msusu mtangala mwasa latika bunda mama papa ngai nazali awa basa mababa koma kosaka bongo na basa libanda yere satale babiloko nyonso sali na sima na ngai moko nazali awa kokanisa tata oza na ndako na libala ne okobeta mate okobeta ma soki otete mepe baninga na opasi bape mefu bakobeta ofimu wenge ezongi keba na yo bamama oyo bazali na baage na bango nde okobelisa bango liboma inde na kamati yo na kene yo tina porte la samba na fungoli la samba na condition na kati kuna jambo oyo wapi yango zaka leso bali wewe za kusala repetition yango tikana bebo enda kote pani tikana bebo enda pamba wana atela kaka na samba kwa vile izali akota ya samba ni akota apanya pamba wana bon papa soba kindumba salite sala busoba uzoyeba te usobala oyoki yango na matoi na yo moko eleki lokola mopepe moko ya kaina te okanisa te lokola mobali alingi yo mingi azali lokola yumo na yo bolole faible apana kundingisa mabele yango boye lokola soki eloko nini ompetika te boni boye yokana no mama mabele bango basa mabala bakoma ndenge nini lokola mibali na biso batalaka libanda tikangai na lata dipeta yango mibali na bango basa mabala oyo babilenge tikangai na tika polele njoka nde mobali akolinga mosi na ye ati abongo te mobali akolinga mosi na ye abomba mampo yamo na ye na samba kasi mosi soka mani mobali aluli moso ya tiki polele vraiment tina boye pensa yeba yango tina pensa ko bezani ni ngona ati ko yekisa mpeza ni robi isa papa mi penda mo bomba mote vraiment na biloko oyo yo za kola tozokele mobali no asila basi batonga mobali na yo bamutu na mutu akalifio na ndenge na yo ozali ndumba te me mutu na kopesa espace ya bato ya ndumba na yo Tabi na joye bisayo. Mobali no sa mutu moka za sere ma. Tabi na joye bana yo. Mama ilo go des comme kaso ndela lati robi za robi. Eza nina muza robi. Mama be fu. Leo mama ba mwindi. Evi kana da sana mwana ndena kuba nanga. Surtout, élève maraga munakolobaka. Bisa bamboka. Mais yo tiko tembo utana kati ngolo balako baka. Kusimbinte boye. Kusimbidiko. Bomenga de. Vovante kama solo wizard mam. Kiama tete wizard. La maman, regarde-moi, c'est tout sur le napo de la Bible. Tu connais de la maçon. Et de te l'inanivé. Mon engagé est à Zolan, hein? C'est là, nana, bingo tunga, ndaka tunga, ndaka bande, tona metango katangivo. Kisalu kia mono vombongi na ya kuveni kutungi dinzo. Kuveni kutsimbiko vovante mambo mo wizidi uenda kwa kwenda yenu kwa baba na toto kia papa bana nani papa bana izo na yo mani yona ngai pena potolingana amana mboko bakoma bonga ba station bakoma te ba mangana ne kamoja alona mwana batamu Tellement qu'elle pas la vie. Bona. Jango na bino. Tenda na bino te. Amben kento so sa amben ni ndo. Kento popila nga kento mbeya.
Moi, c'est le verre, moi, tu sois hier. Twenda kwetu ngena kufila. Ndakufi. Mbe twenda. Twenda. Yo. Otimzi watu. Ajua lokola linga komi kuna tindi kizai. Kila mbuta kukinsasa, mono ngena kinsasa kuzola. Mono mbasi kinsasa nitakwenda. Boki kwenda kwa. Yani tula vuma lelwa vanda yani kwa. Kena yo? Ayata ni papa ma. Kwa mea tina ma papa mwe. Lelo nyoso piwa kule nyoso papa nazana. Ayata kazali papa. Kazaba ni melo nyoso bakule nyoso mapapa nazana. Sadakana kazo muka choboko tanana. Kosi na makazo ya choboka. Olata kazo majobo yi. Kuiza pa kuiza ba bidi mpe pa kuiza vovo eh. Olata kazo majobo. Nani ko tona tena kola kaila tikite tinei mongol. Mongol. Kazo ya zipo. Olata kazo zipo ko. Ana buka taineza. Tomazonza. Tamundo kagu. Limbondo. Koloba ati. Obi franchement on comprend ton levi na ngondi naza libanda famille. Oza na kati ya famille toza na libanda famille talinga te. Problème na ngana nina yebiso yango. Omoni mboka oyo yo yaki. Eza mboka mibeko. Okutaki pe baninga mibali na oyo leki bango na ba leki yo. Me bazo tambola na ndengo esengeli. Yo na kokoma. Mbala moko okomu pepe. Esi okoti na kata ba je mabe. Rapport ezo uta bipai na bipai Limbondo asali boye Jimmy azongisi boye o abaloli boye papa. Oyaki pope sanga kimia. So oyaki pope sanga des autres na âge na yo. Mi côté là, mi zuila ba bagage. Obenga ninga ya joli. Je ngala mo muke. Esi na bonke mboko zamboka mibeko. Na place ba limite za na biki ba limite moni kolora biso na robeta na sifflet na okima momela biki so na komi kuna na robeta sifflet te na boka so ite na otambo na lipapa te. Si on a sola te na ganga te na ki mamangu te et comme ba rapport na biso ba rapport à basi Jimmy. Bolakisanga de babo. Na ko salere wana te. Na lobi na yo. Na ko salere wana te. Oui. Jimmy moni nganga za problématique te na mboko. Na muto ba lingaka pe ba respectaka. Muto azande ko na nga faza la modèle ndenge nga mona zali. Oyo ko ba rapport na peso akasi. Zela ko samsanga te. Ko samsanga te na osilika te. Bona selioni. Ko samsanga te na osilika na yesio. Oyo tape mukolo yo koma na mboko yebisanga ni. Obi ya nde na zabo na ye kisisa musale zate na ye na sala ta makala nanga na bimisa. Bando ye combien de full osali. O komika okeni ko ngaika ko kota mipengo amabe pona ko to contrôler ba terrain so kata lui. Ce côté c'est un qui faut tout en no bazamba so kata matiti place ozala nini place otuma makala. Anda combien de temps otala? Ba bazo bimisa ba varie na ba na mo mukete. Eso biko na kisano na e bona tunula ndona ki ba e mona na kiso mamnanga. Ozala ki na ni na ko fanda scoti. Kuna ozala na ni oye ko vanda ama boko pango. Wane loto ekutu na lipapa. Pantalon ka oya na ngo yango. Bilamba wana oye ko changer ko na mo. So mo ko déranger nga. Non so benda bona na zuit na kena ngana na kena kama na Jérusalem pour nous akutu olio fele. O vanda awa to ozonga Kishasa. Kesta ba désordre no kuna. Na kubo ba pembo na okena pe na kamba na fani ko lia ko la lo fele. Ko ba olinga ne ba bêtise no. Mi be ko na sika mi be ko yoli. Na mu pa na tourisme ba pesa ngasi. Après. Ne be problème ni. Na lingi na mboko yo. Na lingi na mboko yo. Si vous connaissez vraiment que vous na lingi na mboko yo. O gangelanga. Na gangelo te e komini ya. E komini. Siko ngana vandi yo tele. So ça la tana kufa ba linga na mboka zolo ko na baninga. Kema ko ninga ki. Ngana vandi yo tele. Ah, pardon, o ko melo mutu. Ah bon? So mo na olukanga na likolo. So me pe opesa to la wala to tikela ngo tikeli na likolo. Donc ngana meminde ngambu pona ndimaki yo yamba. So lukinga ya pas koti na sakuna. Vandela ka kuna libela. Ala le fuku na beka. Lokwa mutu amalonga nakomona yo nakomona responsable ya fati nakomona yo
omoni na vi buibui yoza mwana mobali mwana mobali nde mwana mpango lukaka vino kotebusolona po bato nyonso lomoni bui komona te kaka mutu nokola ebeba mutu na ebeba te yo nde mutu ebeba nga akomosambela nga na mukanda ya Ozias soki ti na Zakari Zakari papa baswe te ya Bible oyeti na kunki TV te kunki oyo nini ya Bible te Bible nakati kipumpu nakipeka te wana bada mibali na ngai yana wa bakunki okay abakunki wa bada bakuki abakuki siko oye susu na Yelemena pana teko tam te na Bible kaka Yeremi katagotelanga tiyo esiko okititi na Ozias wana tu ba grand frère nanga ba grand frère nga na yebi ya Bible kasi wango tu bana na Bible siko na kati ya Ozias mukanda ya Ozias chapitre 4000 verset 3000 ata 2000 fois repesa logaga da yesu na Bible bakomo kodidite elobi quelconque tala nyanoka quelconque à côté de la Bible mais yo buibui ata na livre ya pamba bana classe ozate nga batanga na livre mambweni batanga na livre mambweni batanga ngo yato ulia buibui bongwana nga bandaki awa na kati ya mboko mutu nyonso ayebi kutu bapesanga kombo ya bilasi kengidila nani yango nga na kengela te me ntango omoni mwa 8 jours 14 jours mwa 20 jours moi 30 jours, moi 40 jours, moi 50 jours, moi 60 jours, moi 70 jours, moi 80 jours, moi 90 jours, moi 100 jours, moi 110 jours. Na kengelité. Au moins, la village pas changé. En tout cas, bébé, Azabi, bébé, Azama. N'a pas changé, boui boui. Ngaku tu mutua mabena kai na boko mabudu. Amila c'est réputation les bébés. Amila c'est moi la mabeme. Le longa na bongo na komo sambela nzambe buibui. Bongo yo po bongo na mama. Na bibo e baby njamba jalo kumpo baby mutate yo. Baby mutakoma mama kama njamba komo la so nde obongani ochanje. Ba ezanga pe mabeto mona mukibalo bani kote amalamba bwaka ya mabeba bomba. Ana bombi. Mute mabepe zinga kote na bombi. Buyi bongwana pendenge ngai bebe asainga na bongwana. Au nom puissant de Jésus. Rondo koshika baba. Bongwana. Ozo bongwana. Ozo bongwana sikoyo. Bongwana. Moto. Moto. Bongela, bongela, bongela. Bongela. Bwaka kukango. Kukango. Nyata, nyata. Kitati na se. Mama nalakaki yote. Sasa unoka beta nga kuda, ngapi na beta bopana. Omoni?
Non, mais ça, c'est notre jeunesse. Et ça, là, bientôt, on se rappelle de beaucoup de choses. Cette jeunesse nous a impacté, quoi. Non, c'est pas parce que nous sommes passés par là. Il y a un adage au bas. Dis-moi ce que tu fais de ta jeunesse, je te dirai ce que tu seras demain. Voilà. Ce que nous avons eu à faire pour notre jeunesse. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Webi ke losi yo peno linga na finga yo na finga bande kwa tata no na finga bande kwa mama no na finga baleki no na finga bayana yo bilo webi bilo so sa ndio za mayele te franchement razoba Madame Tina ndima que ça so Madame Tina pas que je pardon oh ça pena moni yo boba bololo ba mongo baba ka ba o pena bololo eza yo do yo tiki no ngana ndaku au foutu nos transports au quai, tu vas biso, qu'on peut se rendre rapport à ma bé, on a tani barafia. Tina, un peu de retenue quand même, hein, moi respect à ta mobalinayo, même si de manière où le na biso c'est pas trop. Pas quelque chose. Ah ton nom ngate no lobby. Vous avez ton nom ngai wana que ton ngate ngake ton nga. Les non les la ti ba bé. Pas ti la ti bien. Na la ti ma bé. Papa, na na poitrine pe, ndamo pas ti bazana ngo tolo na nango. Mupende o pepa si bazana ngo na nango. So na ta boy papa, pour ni pour protéger mbali nanga. Ata mobali nanga, na ta boy papa. Ata siki mabe nanga boy pa gecho. Pour le protéger, ake bana ke lukani. Ndoi. Siko ake pesa, yesi on pesa nga rapport kwa ni. Papa ngoma sala nga nini? Tata mso te loko te, mama so te loko te. Papa sanga ni. Basa nga taba, basa nga tono, so sanga ngulu kapela. Keba na yo keba. Et puis yeba ke neza bweko ke o la pluie tape. Oh, le soleil frappe. Non, là, t'as qu'à bouiller. Non, là, t'as qu'à bouiller. On dit bon, madame, faites fion. On va la couva. On va la mater. On va la melo. On va la tangandoli. Quelle est cette personne qui commande la rafia? Parce que la rafia, pour la tangandoli. On sait pas le Jésus. Je suis un peu déconcerté. Moi, je t'appelle. Indula melutamu pimpa pimpa mwala la fa sana ku indula nge mvula na mwe mekwe kuna na kinyoro sana kusosa sheri sana ngeo mutakwisa stop kutana chirange wa tiveni Pika kuyindula tenze muke pre papa kangena besoin mu pasura ngepe mu noko na mu bika o verbo zo jip c'est le son fait ça c'est loko yo saliwana ça c'est loko yo saliwana ta misu na coin donc ya banza bo so bantu nyoso na quartier fo baba na ko banga yo ngenan mwan tala ndeko na mobali omoni soki na bandaki ko sambela te kando ngo finga misu na coin Nengana beto générique mo kanga matoi. Engeke kamu isapenza mukili abete loko aboya ndenge ni. Mengai na ningi na suma bete. Longwa la porte natala mutu ne koluka. Papa, mutu yangeke intimide nge zabani. Papa. Yesu nanga. Na luka baby. Ngeso sa bébé take ki. Etake sert na église. Sert na l'église, yo voyou. Ngekuza so sa sert en Christ. En tout cas, ma camarade ça me sait que mes bébés. Yo banda ko sambela yo. Papa, na yo koluka sert baby. Soka azato ye. Anga munokora yo papa le. No kangate no lo papa mutongola ngaya munokora yo te. Tala papa, ngesa na mu debanga na lo ba yo po lo ba. Papa, kolinga te tukona kende na évangile ya Bible. Évangile la Bible. Na zu bena Samson a la place. Yo la Bible. Na zu évangile à David na la place. Après. Na zu ayemo na maître likola maître Yesu na la place. Après. Na ko battre la pension mikemi. Papa nanga titi stromp.
Olandi titi strong. Mumpe mukebu na papa kamuba na pesa pia kutandila nge penza ba Tanzania surtout vina ni pila sala. Na ndenga zo boya moi c'est patron. Ta papa muke na ba news ya batu nyonso ya bwana. Ponga lukoto to kenga poane. Na mwana ko za voyu na quartier na mboko ya mubimba. Poste la fingo me moni mo se to kanganga. Oyo na obete no mabie. Yo finga no na nini parce que na otala wana miso nga miso. Yo zolo nga zolo. Minoko biso mbale beto na yo. Mais comment so fait string yo bi mabe nga na mwa niance. Ouais niance. Ouais niance. Oh nga niance. Papa muke niance. Papa muke niance. Po nani mutu atanda mabe note. Papa, nge pena nge na besoin pena kusala dépense na muya ba parole par rapport à beauté. Yo na muto sali par rapport à beauté. Na yo muto na longe epanda 10 hectares na bilanga. Oh niance. Yo muto ze longolo na tangawisi kotaba masisa. Nge muto pena kusala débat. Papa, yo mitala biete. Yo na mbuzu lili lokole tumbeli. Yo mutu matama pena ndi yanga kuna. Matamu ndesa lipuka. Na otata na yo mashwari na yo au lokola tangu inosa bandi muziki. Wana nini? Elondo innocence na on a 2009. Yo c'est là on a 2020. Bongo yo Santos alango. Webisa na politique. Nani? Ya Bemba 2003. Papa, Bemba 2003. Ngeto mu Bemba 2003. C'est que yo ça même santé na mutu qui crée désordre na Congo. Nani? Nyama. Nani? Kagame. Okutaka kometa Kagame. nakanisi yo mobali na ngai na ntongo ya lelo namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle, bolingo na yo na motema ekoti nzoto makila pe mikuwa nalingi kozela pembeni na yo po mosika na yo ezali nde kofa nalutaki bolingo na mokili mibali basusu bakosikosika bamemaki na mosika na yo nasengi pardon mokanda yo komelanga ekomelinga ekitisi motema na ngaye mokanda elobi boyaka nyonso ekoki yozozunga Jésus fidèle bolingo ya motema nanga papa utayo kende Yesu mibali bakonyotelanga mitambo olobaki yo kozonga shilo nasalisa kozela bala